Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na elele suli boso na bino ko bakisaka ka un de plus no kola kotia katinanga ni nanga kina loba mukalelo lelo na olobera liloba nzambe ndenge za kotaisa biso pourquoi bana Israël balekisa 40 kati na désert nzambo alongoli bango na mboka Egypte bisika bazaki besclave amemi bango na kati na désert po abakota na mboka kana mboka terre promise a prometaki bango mais na kati na désert nzamba bakisi so etumbu likolo na bango raison nini pusaki nzambe aiba suko punir bango aiba suko ko condamner bango na kati na désert bisika ya pasi bisika bako nyoko bisika bazangi nyoso me kaka kuna na kati sunzambe ayeko bakisa so etumbu likolo na bango so toke na makomi na nzambe na nombre 14 1 kino na suka ndeko nanga na koko tanga nyoso te pona ta mais soko zitango koko tanga kino na suka oko comprendre lolenge nini nzamba pinisaki bango pe lolenge nini nzambe atiaki tumbo likolo na bomo ina bango toke na nombre 14 1 jusqu'à 9 oko kitakino na suka eza koloba na biso. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ndeko nanga soki tikino na suka okososola tina ni kino nzambe akomaki na niveau ya kokomisa bana Israël na bisika oyo nesika keba oyo babime na mboka ya Egypte nesika bango bakota batato la gloire na nzambe ba o babime na Egypte bakota kate ba oyo ba ukotaka na mboka kana ezalaki ba o bazaki moins de 20 ans na kati na mboka na kati na désert bango nde baka kokota na mboka ya kana sauf Josué na libota na ekino na génération na enyoso pe na Caleb ye na génération na ye na tina nini Caleb na Josué bakotaka parce que bango bayebaki kotia confiance na bango et pas nzambe batalelaki makambo te batalaki ba problème te batalaki ke babi non tokendeki na mboka wana kokende ko explorer pendant 40 jours bakende ko explorer mboka kana pendant 40 jours. Tina ni Josué na Caleb akotaki parce que bazali na confiance en nzambe. Bayebaki nzambe nini bandimela. Batiaki confiance na nzambe a Moïse. Batiaki confiance na nzambe a Aaron. Bayebaki bato bazali ko conduire biso. Uta to uti Egypte. Kino to komesiko to komona gloire na nzambe. Kasi na kati na bango ezalaki na bao bazaki ka kontima nzambe te. Malgré ba miracle nzambe ba vivaki, mais bango bazali kaka na doute nzambe. Mais nzambe alobaki nini kati na bango nanga seto zongi na bomo ina biso na lobaka mingi soki na kotama komia nzambe na zonga kana bomo ina biso nzambe azali toujours fidèle nzambe azali alpha pe omega abandaka likambo akendaka nango kino na suka nzambe biso tondimela azali nzambe abandaka likambo te asuka na katikati tangu biso nde tosuka na katikati nesika tokoma kino na suka esika biso moto kondana kabombo ina biso esika biso moto mema kabombo ina biso na minyoko esika biso moto kondana ka mabota na biso sake toyebake tosiko kondane mabota pona nini obandaki na nzambe osukisi na nzambe te ozalaka na confiance na nzambe olongola confiance na nzambe ozalaka moto ndimela nzambe pona yo nzambe olimite ye malgré onyoso nzambe atalisa yo loko nini etindaki bana Israël babungisa confiance pa nzambe malgré oyo nzambe asalelaki bango malgré oyo nzambe atalisaki bango confiance wana elongwaki bazalaki suna kondima te ke nzambe azali capable ya kosalela bango bikamwa bazali suna kondima te bakotisaki incrédulité kati na bango bakotisaki doute uta ebandele nzambe azali toujours patient na bango uta ebandele ndeko na ngai leo na bombo na biso tokomona ngo pe nzambe akangolo na maladie moko bo incurable
nzambe abikisi yo, nzambe ataliso gloire na ye, nzambe asembo loboko na likambo moko na bomoi na yo, ekoko zala maladie, ekoko zala situation moko ozaki su na solution na ngote, nzambe asaleli yo, nzambe ataliso loboko na ye, olobi ya solo likambo ndenge salami, soki kaka bato na mokili lokuta, oyo eza bikamwa na nzambe, monoko na yo etatoli, oyo ezali bikamwa na nzambe, ndeko na nga na sima na yango, ba epreuve eza liboso na yo, ozondima kaka nzambe to okomi kosala ngo na lolenge na yo, okoti duti na maloba na nzambe to okoti duti sikoyo na bomoi na yo moko, eza lolenge bana Israel bakatisaki ebale, nzambe akangoli bango d'abord na Egypte, akatisi bango bibale, bakomi na désert, base lamente, baleli, nzambe akitisi mani, bamitungisi bamileli, nzambe akotisi bikamwa kati na bango, bakomi na esika bakende komona mboka ya Kana, bazali su musika na mboka Kana te, mboka Kana ekomaki pembeni na bango, metala ndenge bakobisali su 40 na kati na mboka na pona incrédulité na bango. Lelo ndeko nanga yo nanga, peut-être toza kolekisa 40 ya incrédulité bomoi na biso, o tozali ko ignorer ndeko nanga. Basalela nzambe bakoteya biso, ba message ya nzambe koya, makambo ya nzambe koya, me olobi te. Ngana omona wana ezana ka bilobela na bango. Surtout biso bandimi ya lelo. Okoyoka message ebimi. Nzambe alobi. Okomona pe olobi te. Wana ezana makanisi na bango. Eloni nzambe alobi wana eza bilobela na bango. Ndeko nanga tala souffrance ekoteli biso lelo na mokili. Tala ba paso biso toko traverser, tala makambo toko kende na yango, tala ndenge mokili ezi contre monguna ezi contre na mokilo, pona nini gloire na nzambe to bafu yango, lokumu na nzambe to nyati yango, maloba na nzambe to bwaki yango, puissance na nzambe to ignore yango, tokomi kontimela ba puissance na biso mokili oyo. Yango balobaka tango katisi o traverser okomi na ngambo ya nzambe, baloba totala simate. Soki mwasi ya lota komaki Mungu apo atalaki sima. Ndeko nanga ya solo, tango tolongwaka na mokili, tokoti na kati na bonzambe ezali na bepreuve o ezelaka biso liboso. Ezana ba pasi moko tokuta na kanango. Ezali na minyoko moko tokuta nango, makambo ekomaka pasi parce que outi na confort ya makambo ya mokili. Outi na confort ya makambo nde mokili zo tambwisa yo. Outi na confort malgré kuno ozaki no esclave, ozaki no moumbu ya makambo wana, metango bimi na kati. Oyesko na bonzambe, nzambe alongola kabiso makambo nyonso ya mabe. Siko tango aza kolongolo makambo ya mabe, ndeko nanga mingi tokokaka te. Mingi tokokaka te tango nzambe akoma kolongola makambo ya mabe. Parce que na miso na biso bomoto tomona kango eza kitoko. Na miso na biso batomona ke makambo wana eza malamu, me na miso ya nzambe eza bosoto. Me lokolo eza bosoto, siko nzambe batelo kwa mwana ngo apusa pembeni nanga na banda kolongola makambo ya mabe. Me esika nzambe tango akoma kolongola makambo ya mabe, tokokaka te, esika tokomaka na pasi pe minyoko, nde esika tokotisaka doute, tolongola confiance, tolongola kondima, tolongola kanyoso, okomomona kaka na misalela ngai moko. Ebiselo kwa motuya, ndima o souffrir na nzambe, ke o sepela na mokili sa nzambe. Ndima o leka na bepreuve na nzambe, ke on dileka bepreuve na ndenge ya mokili. Parce que soko za ko souffrir na nzambe, ndeko nanga ata yote, bana na oba kotatola elonga. Ata yote, bano bakotatola gloire. Ata bana na yote, bakoko no bakotatola gloire. Mais soki yo sepeli, ko sepela na mokili, ndeko nanga yo moko zali malédiction ya bana na yo, yo moko zali condamnation ya bana na yo, yo moko zali malheur ya bana na yo, ngo zali kotambola na kati na souffrance ya bonzambe, ozali ko bénir libota na yo ndeko nanga. Nanga soki nzamba sili ko tali so gloire na ye, koluka te mokili aveugle lisusu. Koluka te mokili eza sous contrôle ya bomoi na yo. Koluka su nzambe, kokote su doute na makambo na nzambe te, kokote su doute na ba promesse nzambe apesa yo te. Po nzambe tango apesaka ba promesse, kana lobaka za toujours derrière maloba na ye. Tango abisi bana Israël, mboka Kana, abisi Moïse naro, bana pona bato bakende kotala mboka wana, bakende kotala. Me bazonga ki na message ya mabete, bazonga ki na message ke ezali mboka ezali kokulule miel et le lait.
Deza na makambo ya kitoko. Me na kati na bango bato bakendeki, eza na boba yaki pe na message ya mabe. Lelo ndeko nanga toko vivre makambo na bomo ina biso. Lelo toko traverser kaka ba même problème wana. Toko kokende na mangomba, tokomi na lingomba kuna, pasteur apesi message ya Nzambe. Alendisi biso na message ya Nzambe alobi boy, Nzambe alobi to tambola boy, Nzambe alobi to sala eloko boy. Soki pe pasteur te, même na mabota na biso, baboti bakoko telema, balobi mama bana nanga, bandeko nanga lelo to tambola boy, lelo to nyata wate, lelo keba na mabota boy, to keba na likambo boy. Ekoko zala kati na société, baza ko kebisa biso, ete mikolo to zala prida na likambo, mikolo to tambola boy, mona kaka na kati na biso. Eza na boba to saka, eya pe na boba to saka te. Me toza kotala siko na makomi na Nzambe. So toke na makomi na Nzambe, na bato saka te. Nzambe alakela bango nini. Kati na lingomba, tango ba message ya Nzambe ezali kobima, te ba ko capter yango ndeko na ngai. Lelo ba bomo ina biso eza ko bebisama. Mabote ezali ya kobebisama. Na kati na musala, na kati na mabota, na kati na mangomba, toza ya kobebisama ndeko nanga. Ata toko sukola, toko lata, toko ngengisa libanda, me liboso na Nzambe, toza na biso ya kopola. Liboso na Nzambe, toza esu na tina moko te. Libre fois na bomo ina biso, tozali ko attriste motema na Nzambe. Combien de fois tozali ko lelisa motema na Nzambe. Ndeko nanga, eloko na kosenga na biso, toke bakatang basalela Nzambe balelaka. Ya solo, boyebi monguna azarize. Stratégie monguna salaka, aelaka biso makambo ya mabe, poto kondane basalela Nzambe. Banguna baelaka biso maloba mabe, kotalisa biso basalela Nzambe ke bazali ba incapable. Pona nini, tangu biso toza ko chola basalela Nzambe. Biso toza ba incrédule bosabana na Nzambe, ndeko na ngai. Toyeba ke tomi bengela kabiso moko ba malédiction. Wana ndeko na ngai, totanga makomi na Nzambe na kati na bososole. Tamba salela Nzambe, oyo bazali kotamba na crainte de Dieu, oyo baza na connaissance ya parole, oyo baza na kati na bonzambe, ndeko na nga tokebaka. Lelo biso moko tozali malédiction bombo ina biso sans que tomiyeba. Makomi ya Nzambe lobi na biso nini? Moïse retombera sur leur visage à présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Moïse tango ayoki bana Israël baza ko se lamenter. Ba komiti na niveau banda ko lapider bango. Moïse a comme ko implorer bana Israël. Boza la rebelle. Combien de fois to komona basela Nzamba ko bisa biso to keba na maloba na Nzambe, to tambula na kobanga Nzambe, to pesa Nzambe confiance. Mais combien de fois toza ko se manquer na bango? Combien de fois tozali ko zo bango lokola neti ba ko sala? Bien si que parmi na bango même Matthieu lobi, mettez ba ko discerner ndeko na ngai. Avant to bana ko fungola minoko na biso to loba mabe na bango, ndeko na nga sosola. Likambo na nko loba e ko zongela bomo inanga te ko zongela bomo inanga ite. Yango Bible za ko pekisa biso to jijete. Parce que Nzamba lingaka te mabe lata bomo ina biso. Makomi na Nzambe za ko talisa biso. Nzamba lobi ne jige point. Moïse a imploré bana Israël. Bozala ba rebelle te na miso na Nzambe. Bo tia confiance na bino me bana Israël ba yoka kite. Sauf Josué na Caleb. Mutu azalaki na confiance. Mais ba o nyoso batikalaki ba kome ko se moke. Ti ba kome na niveau koloba ba boma ko lapide mutu ezali ko boma mutu. Mais tema Nzamba za Nzambe na mawa. Ngake alpha l'omega. Oya banda kakina suki saka. Ndeko na ngai Nzamba talaka bite. Il faut na intervenir parce que soki na intervenir te peuple oyo ekotika la suko croire te. Alors, aeba ki ko protéger Aaron à Moïse. Tango a protégé bango, na kanda Nzambe a sotobi, il est là en colère mais riche à bonté, mais colère Nzambe de konanga, yango na lobaka tika mokile condamné yo. Tika mokile kangela yo kanda, mais Nzamba kangelo kanda te. Nde konanga tanga makomi na Nzambe kitana se. Nzamba za koloba na bango nini? Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Ndekonanga.
nzambe moko motema pasi alobi lolenge nini peuple oyo baza kondimelanga te baza kohumilie nga koméprise ndeko na nga soki na diction luki mo mépriser donc oza kozwa nzambe lokola eloko pamba. Combien de fois na bomoi na biso ndeko na nga toza koméprise nzambe? Combien de fois na bomoi na biso toza kozwa nzambe lokola moninga oyo alobaki ekoma bato biso bakoma mwanti balalaka mbetu moko na nzambe te ndeko na nga nzambe amoninga na biso te. Toza même pas dit na kosimba songe elamba na ye. Toza même pas dit na kopusana. Mais lelo tande to se mokaka na ye. Tande to ko mépriser nzambe. Peuple à Israël et monaki Moïse naro. Combien de fois l'auto ko se moquer na nzambe à travers ba serviteur na ye. Combien de fois toza ko humilier ba nzambe à travers ba saleli na ye. Éternel dit à Moïse, je les frapperai par les pestes et je détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande, plus puissante que lui. Tango otambola kati na bonzambe, totambola kana ekenge. Basalela nzambe, bana na nzambe, bino tobotia confiance ya bine pa nzambe lokola ba Caleb, lokola ba Josué. Pour continuer kotia elika na bino na bonzambe. Ata lelo okoti kanate, ata nano okoti kanate, me yebo kokota, pe bana na yo na bakoko na yo. Bakotatola ilonga eloko toko bosanaka lelo tokomi ba égoïste na ndimina sana nga mabe na mi sacrifier na tambola na mabe mina komona teke combien na rendre bana nanga pe bakoko nanga ba malheureux na rendre bango ba malheureux po ngai na lingaki nazala malamu na incrédulité nanga na luki na zonga nanga na Egypte na luki nanga na chola basalela ya nzambe na luki nanga kutu nzambe ango na croire na ete me na yebi na soyeba teke ngai moko nasili komi condamné ngai na bana nanga na bakoko nanga. Moïse dit à l'Éternel nzambe ndeko nanga toyebaka basalela ya nzambe baza na communion na nzambe tokebaka na bango bayebaka bolingo ya nzambe mpe ndenge nzambe asalaka. Alors tant nzambe alobi na ko maudire bango na ko punir na ko tinda mabe kati na bango Moïse ayebaki ekokokisama. Moïse ayebaki ke ekokokisama mais lolenge Moïse ayebaki alobi te bongo bato yo bayebaki ke Josia na koma ya nzambe bato bayebi ke mama kinganda koma bato bayebi ba pasteur ba intercede ka lolenge wana yo mutu bayebaki kosili ko bongwana yo mutu kutoyebi nzambe mutu aotambwisa yo nzambe kosala ye mabe te nzambe kozongisa mabe kati na ye te nzambe bato bakochola kaka kombo na yo bato bakofinga bobele wapi nzambe na ye bakoloba wapi nzambe alobaka asalaka nzambe abimisi ye na Egypte amemi ye na desert kakuna nzambe asundoli ye bakochola kaka kombo na yo nzambe basalela nzambe mpe balelaka bongo liboso na nzambe kasi nzambe alobi nini lokola yo intercéder pour na bango ndeko na batam susu lelo oko bika likolo losambo pasteur moko asalela yo oko bika likolo losambo moko pasteur moko atsembola loboko likolo na yo oko bika pona pasteur moko alobaka nzambe soko tiki muto akufi tala nde bokide kochola kombo na yo baboti na yo oko bika po pete mo baboti no babondela ka nzambe balela ke panzambe sunga bana nanga oyo kamba bana nanga oyo lendisa bana nanga okobika likola intercession mutu moko asalela yo. L'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde comme tu pardonnes ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Ndeko nanga ngona lobi tangu basela nzamba intercedaka pona biso tebake nzamba yokaka bango nzamba yanolaka bango nzamba kitisa mawa baza ko intercéder pour na biso nzamba yokaka mais nzamba lobi na Moïse nini Éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé. On a bien de konanga tokebaka na ba o baza lokola baza ko kambaka biso tokebaka na bo batelemi o baza kotambwisa libota na nzambe yango bazaka toujours kombati parce que soki bango bakwei eza lokola lingomba mobimbe kwei. Nzambe alobi nini je pardonne comme tu l'as demandé. Nzamba sala ngo susu pona yete masali yango selo ndenge Moïse a intercédaki pona libota bana Israël
Combien de fois de konanga de na koloba basale la nzambe bazali ko intercéder butu moi pona biso. Tamsulelo yo nanga kino toko pema, toko bika, toko longisama na makamususu eza pona balosambo ya basale la nzambe o bazali ko intercéder butu moi na tina na biso. Baza koloba na biso nini? O nyonso bamona ki gloire na ye. Ndeko nanga yaona lobaki yo moto mona bikamwa na nzambe, yo moto mona gloire na nzambe, yo moto mona ndenge nzambe asalaka me kino lelo za kokota nzambe doute alobi ba oyo nyonso wana bakokota na mboka ya Kana te, bakokoma te. Ngai oza kotande nzambe aza koloba de bato wana bakokota te. Combien de fois biso pe na bomoi na biso ndeko na ngai toko koma na ba promesse nzambe te, toko koma na loboko nzambe te, toko za toujours musika na nzambe parce que toko tambola na kati na maloba. Ndeko na ngai yara ba metumsa ko elo message. Ba message nyonso ba ela kabiso kansa te ezaka ko édifier liloba na nzambe. Mingi ba luka 14 la détruit, ba ka toujours ba message ya découragement. Yango na ko yebiso ndeko na nga to soso la bon nzambe. Yeba soki message ya nzambe ezali. To ozana likambo ko sala. Omoni molimo ya découragement. Oye ko ya liboso no ndeko na nga telemela yango. Telemela molimo ya découragement. Molimo ya monkeri, molimo ya kakeno ya ko limite yo ndeko nanga ozana tout pouvoir kati na bombo ina yo ya ko koma na oyo nzamba bongisela yo koma me loko limita kabiso tango ba ka siko nini ko ela biso ba message ya ko intimider ba message ba ela kabiso ya ko limite yo ponini okoma na destinée na yo te. Bana Israël o babimaka Egypte bakotaka Kana te pona nini bayokaki batikale ko ndimela Moïse te, batikale ko ndimela Aaron te, Caleb, Josué te, me bandimelaki ba oyo bazali ko mimire kati na bango ke kuna tokuti bato ya lolenge na lolenge kuna se toke bakoboma biso. Ndeko nanga yo moto ana nzambe okoko bangelo kote bao babangaka oayebiki azana nzambe te parce que nzambe muta batela kabiso. Ndeko nanga ni papa ni mama ni mobali ni mwana ni ndeko ni camarade ni nana koko batela yo ozala sel muta koko batelo na kati na mokilo ezali nzambe. Yango sans nzambe ozali pamba na loba kango mingi yango tomona kabo bakenda komibwaka na maboko ya banguna soke bebeli bango bakima kapika pa nzambe po ete nzambe azali oyo abatela kati na solo. Bana izeba mona grandeur nzambe te, bana izeba nzambe alongoli bango me bango babalusaki miso na bango na sima ba preferaki baboma Moïse na Aaron bazonga na bango na Egypte bandima bakele kozaba esclave. Combien de fois ndeko na ngale o tozali be esclave ya banguna, be esclave ya bato na butu, be esclave ya makambo ya mabe pona nini pona ba mwa ba miette o bazali ko pesa biso tondimi ko koma be esclave ne sika nzamba zili ko mema biso na siko esenge tozala libre. Mpa mimaka toujours bisika bomoi ya balobaka lipambo le uti pa nzambe elandaka ba problème te. Soki lipambo leza ko créer ba problème ndeko nanga ezali libulo batimolio po dinda na kati e ana lipambo limoko te o nzamba pesa ka muto memela kati na minyoko. Lipambo linyo sememaka minyoko eza lipambo lo batimoli po yo olanda na suka nango dinda soko dindi okomi kolela. Ndeko nanga tokebaka tala lelo bana Israël bako obligé balekisa 40 lisusu na kati na désert pona mabe na bango pe bazalaki condamné bakufa na kati ke bango bakokota te pona nini na maloba na bango mabe ebimaki kati na bango. Eko talisa lobi nini bango bakokota te me bakoko na bango Israël soki bakotaki na mboka Kana te po bao bakende ko explorer bayelaki bango ba message o ezalaki ya nzambe te. Yango lelo pe tokomona ngo na kati na mangomba na kati na ba famille na kati na ba société bato wakoyana ba maloba mabe pona ko décourager pona ko longola confiance na ye pa nzambe pona ko longola confiance no na libota pona ko longola confiance no kati na société tant pe olongoli confiance on se retrouver nulle part tant qu'on se retrouver nulle part condamnation ye bango bazi contrôle babandi ko détruire yo awa nza nini nzamba loba babandi ko détruire yo ndeko nange sengeli tokeba
tokeba tokeba tokeba na temps nzambe ayelaka biso message lelo toko vivre na kati na grâce yesu masi ayaki kokitisa grâce ne likolo na biso me maloba na nzambe ezali kaka maloba na bomoi na onyo soto kosala nzambe alobi nini bino bokokota te bana na bino pe bakokota te me bakoko na bino nde bakokota tokebaka taba yela kabisa masolo lokuta to ya découragement to baba murmure mabe to ya critique ya juger ngwana vura bayela biso maloba na pona ko envoûter biso ko zankisa biso communion na nzambe taba ko lo mama Josano yebi kuto yo pe na kati na koza kondima ondimi na place o continuer nzela no ndengo bande ko tambola olongo na volonté nzambe oke na volonté na bango ndeko nanga koluka te tumba nzambe kweya likona limutu na yo koluka te lingomba nzambe mabe nango ekweya na mutu na yo koluka te na kati na libota mabe nango ekweya na mutu na yo koluka te mabe ya bo société ekweya na mutu na yo me luka tango nyonso ozala Caleb to ozala Josué ke ozaka na confiance na nzambe malgré okende ko moni me ozongo rassurer bana na nzambe ke non toza na nzambe ya solo na nzambo biso tontimela tokolonga tokokota tokosala nyonso esenge tosala parce que nzambo biso tondimela azali na bomoi pona kosukisa ndeko na nga na kokoloba ya liboso tolongola kobanga ezali clé munene na bomoi soki bana Israël bakomaki na niveau bazo etumbu ya nzambo ke bakokota te bakosilela na kati na désert bakoko na bango nde bakokota bana na bango pendant 40 bakozala kaka na kati et pourtant kane ezalaki pembeni ezalaki poko bange ekotaki kati na bango ndeko nanga tolobi ko bange ezali kila monguna po monguna longolo pembeni na nzambe eloko aka nango liboso ko banga soki abangisi yo eti elongoli confiance na yo elongoli confiance kati na yo tango ekolongola confiance ekotisi na kati na trouble pe na kati na trouble na obungisi repère na nzele sengela kotambola mususu eloko nzungu na elaka biso ndeko na ngai ba parole biso tobimisaka na minoko na biso tanto lobaka yango babilo lemo na biso to balusaka ngo cette fois va tobimisa maloba tolobaka kwake oto koloba ekomema solution soka nde malobo tobimisaka ekondanaka babomoi na biso tokebaka na bamaloba maloba musu yo koloba okanisi ke bato baaklame yo so nde bato babandi kokondane yo keba ndeko nanga ozala kondane na nzambe na maloba yo bimisa pona basaleli na ye pona baboti pona baninga maloba na ekondane vina yo te lelo bana Israël na kota na kanezaki likambo ya quelques jours mais ekomaki 40 ans po bakota pona ni maloba na bango ya mabe etinda ke pesa ki nzambe kanda ko pesa nzambe akondane bango su 40 na kati na désert on a baki 40 za chiffre ya be preuve a acte na biso ndeko nanga tokebaka pe na ba acte to kometaka tokoza ba acte musuto ningo komettre ndeko nanga ozobosa na ke acte wane ko condamner bombo ino mobimba yo moni kete tikana zwa libanga na bwaka lokola bani nzeba ngaba lapide Moïse na Aaron acte wana ngaba komettre ngo epesa ki nzambe kanda aluka kisko protéger ki Moïse na Aaron na ko protéger bango combien de fois ba acte na biso ndeko nanga okomona ozi téléphone oza ko lobela musalela nzambe lokola muningano ndeko nanga ya solo tebike ya mabe na malamu bazali me teba tokeba soki azali ya nzambe ako protéger ye me yo muto tombo libanga po bamba ye yebaka o sengi malédiction likona bombo ina yo tokeba na ba acte toko kometaka tokeba ndeko nanga na ba acte nyoso bilembo nyoso amabe otoko sala oyoko memela biso souffrance pe misère na bombo ina biso nzamba zali juste fidèle tozali bana na nzambe toyebi munene na nzambe toyebi nzambo tondimela soko ebi nzambe oyo alongisa yo nzambe oyo atikelaka biso ta mais soki amoni okokoma te okokomprendre te esika afrapaka ya solo ndeko nanga nzambe afrapaka nzambe tondimela ndeko nanga toyebaki nzambe wana atikelaka biso ta ya kobongwana ya kokomprendre ya koyeba kotambola mais soki tokokomprendre te esika afrapaka eloba na Israël obabimaka na Egypte bakota kanate likola incrédulité na bango likola kobanga likola maloba mabe pe likola ba acte oyo banga ba commettre et pas Moïse na Aaron
ndeko nanga kobungisa likabo na yo te, kobungisa lipamboli na yo te, kobungisa bapromese ya nzambe te mpo na maloba na moto, lipamboli na yo te mpo na nini bamessage ya lokuta to na maloba no mabe to na baacte olingi okometre. Tokeba yango te kondanaka biso, yango te longolaka loboko ya nzambe pembeni na biso lolenge na Isaya aza kolobaka loboko neza mokuse te me mabe na biso nde eza kopekisa ya sala. Ndeko nanga koluka te loboko ya nzambe eza na mosika na yo. Soki loboko ya nzambe eza mosika na yo, okoko gêner, okoko prier, okoko sala nyonso, nzambe akoyoka te parce que aza mosika na yo. Que Dieu vous bénisse, on est toujours ensemble. Merci beaucoup.